balandera de sanga ezaki abino papa Yesu na ndenga bombesa na albagi na néerlandais sikoyo tozokotsa ngo na lingala bato nyonso bayoki na néerlandais bato ya les petits oiseaux na Londres munoko wana papa Yesu alobaki ezaki néerlandais donc bato bazaka wa comprenant les petits oiseaux na Groningen Rigen ado nani susu na bosa ni bo bino mo boyebi bozari bele na pesi bino mbote vena nga ya futu na pesi pe mbote na pesi mama Laetitia mbote petit na nga Chris de tous les jours de tous les temps Odile na Amsterdam non na pesi bino mbote eza bino yani kabwa matondo tozongi na maso na biso papa Yesu abandaki déjà na makambu ya ba élection to continuer ngo ndambu dans 5 minutes bongo tozwa nini tozwa question ya ngana yaki nango totikaki tant tokenaki vacances to récupérer ngo question ya kibonzambe batu mwindu na pona ninde batu mwindu bakoma kosambela banzambe ya batu mususu na influence nango na ba vie au kutu tozo vivre na influence nango kutu na makamba ba élection kutu tozo vivre papa Yesu naza sur déjà au introduire qui bande donc naza ko ba tuna bato bazako landa na néerlandais nde papa Yesu alobaki makambo nini donc to continuer programme na biso nde to mesana na lingala na bomesa ba wa néerlandais donc biso tozongi na lingala kasi papa Yesu bon nalobaki na 5 minutes to sisa na likambo bandi kuna sikoyo awa nde bake kutambu opposition na wana otuna ngamo na compte na personnel avant na bato nde bake kuta na boy mais siko bango bayebi ke Vital Kamerhe azali wana c'est un kabiliste o babaka ya monene siko ndenge bake kokuta na bo basali ba plan ba lobi bongo Vital Kamerhe azawana est-ce que opposition ngo ke liboso na bato lokola ba Vital Kamerhe biso nyos to yebi ke azaka na yendoki abimisa lobi botala accord yangoyo na télévision bo Kabila c'est mon exemple bon batango siko bandimi esusu bon papa Yesu makamba boy siko yo batu bako ndimela bako chasere mutema na opposition ndenge nini bon moni batu en principe esengeli ba chaka mutema na opposition parce que okoki koboya kotia mutema na opposition te na tango yo ozali pona pouvoir oza elongwa pour ceux qui oboyi kotia mutema na opposition okotia ngo su wapi na elingolo ba okotika siko pouvoir oezali etikala eza Kamerhe te nde tokobanga eza Kamerhe te nde tokobanga nde tokolobake ye akobebisa makambo mais présence na yepe papa Yesu ça décourage komona ka mutu wana kaka wana to yebi mabena ya ayaka kaka tondi makaye kaka oyebi eza na ba stratégie mususu oyo tokoki ko kolobango bo polele te eza lika mususu oyo esengeli pe biso ba congolais toyeba pe ndenge ya okena makambo mateso yangu mpasi na ngai naotaki pe kotala ngo siko na pokwa na 17h lisusu nazo comprendre très bien natali yango su na 17h awa natali na lobi bon sikoyo pasi na nga pasi na yo tangu tomoni awa boye bapasi ya bato edwi bato bango na bango moko awa oyebi yango Vital Kamerhe azalaki wapi tangu ya Genval azalaki te na Genval azalaki te na nini na rassemblement kuna omoni siko bozo mona te que azalaki pe mbizala ekart sikoyo boyebi yango ke ye aza moto oyo ba opportuniste bazaka boyi parce que na tango wana monaki ke ba possibilité ezalaki po aza récupérer na pouvoir sikoyo amoni que makambo ndenge bandi kokende ezokende sikoyo na ndenge mosusu azoluka aza place oyo ye alingi agagner toujours alobaki yango ke ye akotikala éternellement na opposition te comme si bato bazwa kokota na opposition avec plaisir et akosigner koloba ke batikala éternellement na opposition c'est manque d'idéal parce que bato mosusu bazozala na bango na opposition parce que baza na pouvoir te et bazocollaborer na pouvoir te et idéal na bango baza kopoursuivre balingi nde yango nde transmettre yango na batu jusqu'à ce que kozala porter na batu mingi pesa la appliquer donc ata azune pouvoir te vine mobimba l'essentiel pour na yango wana mais omoni bien na comportement na ndenge za l'essentiel eza ndenge lobi wana
azala nuisible te pour na avancement ya opposition. Siko papa Yesu machine bato balandi kuna na néerlandais bato na biso lingala siko toloba makambo nengo lobaki bake kozwa machine bazopona nde sikoyo bato bakokende ba élection bazopona nde sikoyo na bazo voter biso toloba na lingala bazopona na machine. Bon sikoyo question ezali boye o ya ngamo ba question na otuna ngamo na mitunela ngamo ndeti moto bato msute me ngamo ko papa Yesu. Bon Congo depuis quand tokoma na expertise ya technologie pour na sikoyo élection présidentielle ata o soki ya ba député soki nini eleka na machine na 2011 ezalaki papier. Bon technologie yango évolution yango to ekomi ndenge nini bato bazolala nzala Congo bato ba congolais pe balali nzala ba congolais bakangi misu bakende ko voter na machine parce que machine a volé wana toyebi déjà que tricage eza na kati machine a volé bazobenga kutu machine a volé donc machine ya koyiba pona koyiba. Alors papa Yesu na makambo ya machine il faut bato batambola babima na nzela ba machine soki ezali toko kende mapona mite ou soit basala kaka o babengaka tabula rasa makambo nyonso ebeba. Soki ebebi pe eza pe na avantage ya Kazembere Kanambe alias Joseph Kabila yo ozomona onde ni omoni likambo lobi ezo salama nango machine ndenge lobi likama technologie d'abord elobi te ke Congo efa eza na technologie avancée po esa la machine po eza na machine wana po bapeyo eza na technologie avancée bazosalela yango te likambo ezali nde machine wana eza très sensible na fraude. Voilà donc yali eloko ya ko ekozwa pe cyberattaque ya kondimela te avant kutu cyberattaque yango moko déjà eza na mi cyberattaque nango moko déjà oyo ke basi bazwi na logiciel wana batie gagnant basali makaoni surtout technologie basombaka bango basombi yango po batimbongo bamusée po na bafrauder facilement. C'est ça le problème likama machine eza claire eza ebani expert baloba epe eza na mutu moko aseni oyo azalaki kuno ya kimi ake na Amérique asalaki conférence de Panzani alakisi ndenge nini bafraude eza epareil kuta kimaki soki na logiciel moko soki nini na yebi penza te mais likambo ya machine yango wana eyali pona fraude nde bazosalela yango eza nango oyo likambo kozwa te soki otali kutu na likambo yango ya baélection niveau nini ya betude oyo bango bazokenda yango na bato olobi teke bato fo baza bauniversitaire mpo bakovote mais classe kaka oyo bato bazotanga même école primaire mbomba bato basilisa eza deja badifficulté bazosoutenir yango te baélection yango sikoyo bato bazomema bango ya baélection fo bato mpe bazala na niveau moko mpe ya koyeba mokanda oyo mpe bakoyeba mpe bakenda yango batanga mpe bayeba so bazovote ya nani soki ndenge nini banzela nanu infrastructure mpona kofacilite eloko te balingi aide te ya communauté internationale mpona kosunga bango mais bazali kozwa tala nautaki kotanga ya 1-2 jours MONUSCO auti kopesa lisusu deuxième lot ou de l'eau il y a ba caméra il y a surveillance na prison il y a ndolo na prison ya makala wana bazozwa ba aide nyonso bazopesa bango bazozwa sauf ya ko organiser l'élection sikoyo indépendance yango ya bango oyo autonomie oyo bazako kozemisa na likambo ya élection ezali wapi na tango oyo nyonso tu bazako salisa bino boza kondima bozola ki sa faiblesse na bino na ba point nyonso tu et soki komi pona ba élection bolobi non tozana ba moyen ya ça ba élection quelque part te mais vraiment na clair eza clair que balingi ba sala ndenge ba sala wana tozo mituna peso ba kondima même ba témoin il y a ba pays étranger pour bazala wana ya ba organisation ezaka ce ba kondima bango pour natango baboyi koza bon lui tezana no parce que likambo lobi ya machine wana ba oti ko kanga bato bakangi 6 à 8 jeunes il y a mouvement citoyen 7 à 8 jeunes na Kinshasa, un mouvement citoyen Congolais debout Congolais debout il y a Dokolo Sidiki parce que bakendeki na niveau même universitaire kin pour ko mobiliser ba jeunes ba manifester contre machine à voler machine à voter on nde bakangi bango zomona ezali kamba manque ya mobilisation te ezali kamunde ya appareil ya pression na Kinshasa ezali tellement makasi contre peuple
ezo senga que en fait de compte wana les opinions ngai il faut que dégager batuana pour na kosa élection sans bango parce que baza toujours na mauvaise foi pour na bango ezali ou élection ça la maté ou basa élection ama bemingi koleka même na prix à 100 mais pour bal justifier que voilà tu gagner na fraude batika liwana. Bon siko papa yesu bon ezali bien ndenge lobi wana ko dégager bango siko papa yesu ozomona na kotuna nanga solution teme yo ozomona situation ndeni nde tozokende po nga lo en tant que moto na ebite bo yo situation nde ozo donc ozui ba classe nyonso papa yesu tanga ya minene wana ba ya ba o ba benga na ba français ba maîtrise ba politique ba stratégie na ndengo toza papa yesu kotisi yango na kati yo ozomona likambo ndenge nini o ba anglais ba way out siko eza nini te bamoni yo tuninga question ya likambo nga na ucholo basiko na ucholo bango déjà do babima papa est donc babima na utako lo bande nga na moni na préciser qui peut bien ndenge nga na moni siko papa yesu et puis olobi kutu olobi sika mo susu ke bango baza ba sanguinaire donc sans pitié bazo bomba asiko ba robima ndeni te na loba il faut ko dégager bango yo mutu o interpréter na ndenge na obabima mais nga loba il faut ko dégager bango terme nga na utiliser qui na répéter il faut ko dégager bango siko papa yesu décoder nanu ko dégager bango te oloba qui peut bien que na dévoiler ba solution te donc c'est-à-dire na comprendre que na ndenge to dévoiler ba stratégie te donc je na lobi il faut ba dégager bango donc il faut ba dégager bango donc bato bazolanda biso wa mouvement citoyen ba yebi makambo fo basala ndenge papa yesu lobi ba dégager bango ba yebi makambo fo basala Yannick olobaki to kolobela pe makambo ya spiritualité tozokota na makambo ya spiritualité yo okomulu kokotsa bato kasi papa yesu yo ozoka te bazokanga bango kuna bon siko papa yesu makambo nyonso bayana noa wana baya okanga biso en Hollande otondima bango koto yo mai ezokabula ntango azopumbwa atindi bazoya wana détroit de Bering elungu esika eza ebimi kota Maroc emeli bango koto bakoka te c'est ça siko papa yesu bon bato mosusu balobi ke situation toza nango eza bonzambe mpo na bato nzambe alobi na bible okozala persécuté continue kolala bagene veye sambela mama maria nani boye ezali nzambe alinga lection na baepreuve bato bazokufa nzambe alinga lection na baepreuve boye na boye sikoyo wana eza bible bazotanga papa yesu est-ce que situation tozovivre na bonzambe oyo nde toza mutu ya bakongolais na bonzambe oyo batangaka est-ce que eza na lien papa yesu continue koloba na donc téléphone papa yesu azozwa téléphone donc tozokontinue na masolo na biso na ndenge ya bomesana donc naza koloba nde tonga tozokota na sujet na papa yesu tobela likambo ya bonzambe parce que ngai personnellement naza convaincu ke makambo ya bonzambe na mboka République démocratique du Congo eza lié balandi radio lisanga 1 minute s'il vous plaît tozolekisa moto online na papa yesu c'est bon bokopesa biso tosengi baexcuse parce que tozolekisa moto online a intervenir na makambo oyo tozali kolobela donc naza koloba ke ezali mwa pasi parce que na ndenge ya molimo tozali kobunda pe na ndenge ya kibomutu bato bazali kolala peuple congolais azali endormi na ba veille de prière endormi na ba verset biblique endormi na ba campagne endormi na ba symposium alors que mboka ezali ko souffrir mboka ezali ko kende ezali mawa komona ke Congo ezali les pays les plus chrétiens du monde na Afrique wana ba église à chaque coin de rue mais situation ya ba congolais ezali ko bongate donc atakutu nabo na médecine balobi na ki monganga balobi ke soki moto donc ozomela paracétamol mais ozomona ke maladi wana a répondaka na yesu na paracétamol ite paracétamol ekoma nango donc impuissant inacte changer zwakisi mususu sinon pas okokende na kokufa yango tozomona na jeunesse na biso mwana mwasi aza kitoko
mwana mobali aza makasi mwana mwasi nzambe akoti na shamba mikangi nzambe pesanga mobali ya kobalanga mariage euta na poto nzambe pesanga vo mutu azosambela même visa eza lokola mutu moko ayebisa nga ke omona wapi boganye nanu lote donc bato mibale baza na plan babeta loterie baganye mais bazoloba ke oyebi soki na ganye so to gagné nga na kozwa 10 000 so to gagné nga na kozwa 20 000 mais billet ata billet ya pamba basombi nanu te ata billet ya pamba basombi nanu te balanda radio lisanga tokosenga bolimisi parce que tokokotisa mpe moto azali online a intervenir na masolo na biso na nde tozosola totika na 8 minutes donc naza koloba papa yesu citation ya sikoyo na kibonzambe nakosenga na ndeko na biso akose présenter. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ezali ngai Hervé na lingaki na réagir par rapport ya ndenge omandaki koloba likambo etali manipulation ya ba vote manipulation ya ba vote ezali boye ke Hollande ezali mboka liboso esalaki introduction ya voter na ordinateur yango wana esalamaki na 2013 balongolaki yango parce que ba ordinateur wana ezalaki na sécurité malamu te ezali pe lisusu na recherche oyo esalamaki lisusu epai ya professeur oyo abengami Hugo Jonker dozaka apesaka cours na université na Amérique oyo asalaki recherche likambo eza wana ezali ba ordinateur wana moyen ba confie yango ezali te parce que ceux qui ont voté au cas où discussion salami bazali ko croire que na ba vote et salami wana moyen ba recompter ba vote ezali te moyen ba recompter ba vote ezali te batika ils ont trouver technologie te ou ko sala ke au cas où kaya fraude et salami ba ko bandela ko compter ba vote nyonso twana na maboko bazali ko travailler nde sikoyo yo ndenge tozoloba na système yo ko sala ke soki mutu a voté na machine na ordinateur pe et imprimer pe lisusu copie ya vote wana pour ne sala ke soki au cas où fraude et salami ba rotala rapport na carte ordinateur na ba rapport oyo ba machine imprimaki ninga za la imprimer lo na ndako ba ko compter yango ba comparer soki ekokokana. Okay. Le likambo eza wana Congo ya mosu ke lingi sala vote na machine oyo toyebi ke ozala manipuler na za komitu na soki ba résultat wana ozala programmer déjà avant ou ozala résultat oyo ba peuple nde muto ba olinga et pesa manangonga wana parce que ba machine oyo salami oyo ezali sikoyo yo soki va contrôler les résultats 2 fois ou 3 fois parce que mon acquis va résultat ils ont changé. Oui, merci Ndeko. Les résultats c'est quoi ils ont la meilleure mususuke de notre naki à liboso. Mais les ali moi on a ngaki na bakisa. Merci Ndeko nazo passer merci Ndeko nazo passer papa Yesu parole comme ça to kota na deuxième to zonge la sujet to za kolobya papa Yesu ozali loko koloba na intervention Ndeko na biso naza loko koloba te nazo remercier pour na apport na 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 sujet. Merci. Kasi ndeko toza kolobela sokoza toujours online. Allô? Oui. Toza kolobela sikoyo likambo ya bonzambe oyo ezali na République démocratique du Congo en relation na sujet na biso. Donc totikali na 5 minutes mais na kosenga papa Yesu aloba brèvement na likolo na eloko na sujet oyo na ngana introduire comme ça na peso pe parole comme ça to conclure parce que toza en 5 minutes papa Yesu. Bon, tant que tu es dans le sikoyo et aller moquer pour d'ailleurs sauter ce qui olingaki pour na lobanine précisément. Bonzambe na situation yo bonzambe o toujours vivre. Au baneko lobali les kambu ya minyoko ba épreuve ngi dans la Bible ngi lobi. Bah au moni pour na kwa mukuse na mauvaise traduction ba congolais ndenge bazotanga Bible de travail. Bon pour na kwa mukuse na question yo olobi nga nzaka clair côté wana na lobaka ngo Bible eza pour na biso te pour ceux qui Bible eza pour na biso ba solution ya ba problème na biso to ngai kokuta ngo na Bible
mais eloko yo zotango biso tozokuta na Bible eza ba problème pona biso eza normal te nzambe akoki kozala nzambe ya ba problème te na ntango déjà ebiki abwaki bato na mokili ya ba problème ye aza solution pona bato mais yo ozotanga sikoyo ba problème soko okotanga na Bible ozokuta ezoconfirme minyoko na yo papa est-ce que il fallait kaka ezala nde moto mwindu nde aza na ba problème donc ozomona déjà que eza ya biso te parce que soki yo lelo oyo oza mayele oza na bolingo ya peuple na yo oza kopesa enseignement ya peuple na yo okoenseigner bango ndenge nini endurance eza autre chose ke koyebisa moto ke oza maudit ofanda na malédiction pendant non okolakisa bato endurance okolakisa bato amour okolakisa bato ndenge nini bason sortir na basituation oyo baza nango c'est ce que nous voulons eza eloko biso toza kosala ezali na Bible te ezali na Coran te mais ezali na kibomoto na biso baafricain soki tosali appel recours na kibomoto na biso baafricain basolution ezali na baproblème wana nyonso tu mpo soko otali il faut toluka ko se renseigner ko s'informer ndenge nini africain abandaki kovivre avant influence oyo ya babible na bacoran na ya mindele ezalaki ndenge nini africain azalaki mayele ayebaki bonzambe azalaki na spiritualité na ye azalaki très bien organisé toyebi ke tozalaki na baroyaume na baempire alors eza biloko oyo biso mo togéraki yango munde mutaki olakisa biso te tosala baroyaume tosala baempire tozalaki na bachef na biso tozalaki organisé ndenge nini avec plusieurs ethnies baethnie ebele na mboka na Afrique balangue ebele mais mundele ntango ayaki akutaki biso kuna te tozobomana baguerre entre baethnie okesena alors il faut toyeba ndenge nini wana mokuse mbala nsima tokokotango na bozingo ndeko na 1 minute oza na eloko ya kobakisa 1 minute. Oui, nga na ngai nabakisa papa alobaki yango déjà na émission avant vacances ezali malamu mpona moto ayeba nanu ndenge ye moko amizaleli avant akoka kolanda ba gauche droite moto oyo ayebi te ndenge nini asilikelaka oyo eloko nini asepelaka nango ekozala pasi mingi mpona akoka koloba ke wi ngai nasambelaka nzambe kingandi oyo ngai nalandaka likambo kingandi. Merci Balanda Radio Lisanga. Sujet débat ekomi kitoko na suka to tondi pe matondo to pesi susu na ndeko na biso azaki na biso online ezaki ya bino bongo yani kabo matondo na papa Yesu kitenge sujet oyo ndenge to tiki bino boy na posa to zongela ngona yebike bat na Groningen minito do bazo ba to zelaki via kota makambo wana via koti makambo déjà jeudi prochain tozo zongela to banana lisolo oyo soki to continuer to ke bima kota ya njili na masolo a Congo wana nzambe ka mutayebi papa esoza na mot de la fin. Ben liloba suka nasenga merci na balandi nyonso ya radio Lisanga isika surtout bazali pe matondo na Hervé ndenga ye ko apporter quelque chose na émission lelo Yannick Kabon matondo merci mingi pour la présence na yo tikete nkolo na biso o ya kela nyonso le tout puissant de très haut aza toujours likolo ingeta ciao ciao.